Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bambote ebele bisika bizubino, boboto bon déco. Nakati ya mabota na bino. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, bandeko nanga, très bien. Voilà, tozana na tongo, voilà. Bon matin, bon déjeuner, ningana. Voilà, musala papa, musala maman. Yango nde sala ke tozala bien, en tout cas, bandeko nanga, tozwa moi 15 minutes, hein, pour na tokede musala et kozala bien. Voilà, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, oyo molobelina bino, oyaka toujours kolamsa conscience, kolamsa vraiment conscience, bande konanga. Likez, mission partagée. En tout cas, ceux qui ont même à vinangate au kokochana c'est pas un problème, mais pour le moment, bande konanga, en tout cas, naïf sabino annonce moko. Nazota la toujours commentaire, il y a les 3 premiers commentaires batubachi na kati ya émission. Ceux qui ont ba commentaire, il y a les bosso, ils ont ma bé, mi baleza mb. 3e commentaire na kangi ba commentaire. Voilà, na bando sala bongo parce que bangai natanga ba commentaire na bino. Alors so ba commentaire na bino nazomo na weza na obiente bozo finga boliko sala boliki ko pesa opesa yozo kanisa nini te parce que nazawana nazana monopole ya mayele te, nazana monopole ya ba analyse te, nazana monopole te ke nyonso la danoise lobaka ezali sans débat, naza dictatrice te. Donc tout ça là quand on a pour tout se compléter. Naza par exemple to pesi la joie de Dieu bambote ebele a pesa ka ba commentaire na ya pesa ka ba argument na ye to zala na ye même avis to zala na ye même avis mais tant aux autres tanga ba argument au comprendre tant soupe na mona ngai pe na changer avis dans le but mais il wana ezakaka exemple parmi d'autres. Au comprendre, naza pe na mela la parisienne, yepe ayaka na oya yepe, ozo comprendre, donc ozo tanga ba quand même batu oyo, tanga pesi commentaire na e, ata boza même invité, ozo sentir respect, ozo sentir penda ki aza ouverte, azo lo balikambo yo, oyo yomo potali lobi non, place oyo ndeko nanga aza na raison. Mais batu musu bayaka ka wana, bondi ko finga ka mbala moko. Neti par exemple to sala ki émission oyo na sali ya Magali Kongolo. Azali mutu ya faire egola tozali Rafine Tumba zaki mutu ya faire egola totie mutu ay maya romela ezate ezali makambo oyo kwei sikoyo ça n'a rien à voir na makambo fali donc je na koki kutu ko énumérer fali na katite tokolobela oyo ke a Rafine Tumba kufi mutu ya faire egola pe batu combien bakufaka awa ba chroniqueuse ba chroniqueur bosu boyoka faire egola chembo tango atie oyo Rafine Tumba cela veut dire que ba na relation. C'est normal. Ok? Même écoute, Gianni Faye, pas à Zalaki. Est-ce qu'à Tchakimbo? À Tchakite? À Tché parce que Azali Mouto Bazalaki Naï. À Tché 2500 €. Alors, Suko, Moutou Naï sous Magali Congo, dans la même période, accident grave. Tolobaki. Oyo pe ya fali, camarade dinaïs à cause en Italie. Tant à Koufaki Kuna. Tolobaki yango na moko bo sélection accident soki na kisanga ni kuna batwe balobaki yango ke eza clarté kata ngazoke ni kobeta ba ezaka juste kaka na période wana mais siko eza période ya falite fali asali eloko te aosala makambo na ye eza makambo bato bazo bakufi na ba accident eza affaire mais yo yako koma bongo fali pe tala raisonnement ya peuple siko boko avancer ndeni pesa ba argument na yo loba que la mort est naturelle, accident pesa nango naturel, yo ndimi na yo teke. Donc on peut ça par argument mo boye, ya bien. En tout cas peuple na biso, eza peuple mo ya ko bande la ko tangisa, ko pesa ba non. En tout cas, ba konzi bo bebisi nation, bo bebisi génération qui to côté en tout cas, ba tu bazo raisonner te tendance kaka ofinga mutu, otuka mutu. Ochaka kaboye tozala tolérant mabe zalaka bavandaka toujours babongisaka les linges sales se lavent en famille. On est des Congolais koko na biso nyonso comme on dit azako ki pe comme on dit Congo ce qui peut Congo il bien comme on dit Zaïrois. Donc
On est des Congolais, on est des Aïrois. Donc, laissez tomber ma béco qui cause la main. Il faut qu'on cesse les faits. Même guerre, il y a 40, 44 jours, 40, 45 jours. Et qu'on a sous quand on peut ça qui dit, et c'est là qui. Même guerre aux en Israël. Lobby le boyo qui peut cesser les faits. Et Syrie, ba guerre et bima, na ba Iran, Irak. Boyo quand on les sous. Et c'est là. Même il y a qui voit, il y aura un moment. Pas guerre wana et Syrie. Donc, ba génocide. Il y a makasi. Et les gars na Rwanda. Boyo quand on les sous. Ils ont sous-sauté, il y a tout na baoutou. Et si là, alors qu'ils ont qui grave, ba kata batu, so boketa la ba nini ba crâne, ya kuna na Rwanda, mutu pas crâne pele kabwana batu ba kufa. Mais et ça ni et si là, c'est quoi guerre yango, ya nini bino boko kanga makaka ba golwa, ba warrior, so ba lobeli ka warrior ba golwa ba ye, ba lobeli ba golwa ba warrior ba ye. Bo kanga mana ba guerre wana. Bozobe yango nozomona batu bakomo be na ba AVC na ajamuke tellement souci à qui warrior et puis sur AVC souci à qui gaulois et puis sur AVC olo sa ta souci à venir na yo muto moni dia ko comme na 30 ans au sala ke le côté à venir ezate musala te makama malunga ezate olo luka au sala ba formation même na poto même na Congo wana o lukata musala noté yo ke kota ki warrior na ki gaulois eza normal te natanga were na jibe batu banda osala na bango ba obunda me ba osala oya bino elekisi osala ate ozakaka otambola kaka place nini biso ba soldat yo soldat ya feri afuto combien yo soldat ya nani ya nani ya fali afuto combien afuto lote et l'autre côté botu na ba maman o ba lobela fali butu basi ba benga bango ba pesa ba mota mai ba mela koka et l'autre so ba bwa ki o libanga nde ozwini so fali asali nzemo abwa ki yo nde ozwe loko ni libanga wana elo wa malunga te ozimbongo te lo zalaka Kofax Kofax ne azui chance aye na poto zala Jaël aye poto zala Manike aye poto mais yo siko surtout yo yebana te ba omemo mkoni nyaya fanda na yo to yeba ko partager. Voilà quand la bande ko na ko la ko lamuka vraiment bande ko kande na yebisa kibino kande na zaka policier de la presse muna tambolaka ngala talaka partout pour ngazala na ngani nimité même to swana même to fingana so yo ennemi menga so na sepelna ke utala côté mo boy na boire moi lisi pour na policier de la presse bande ko na ngai to yena no to beta moi sort ya bana ya Rafine paix à son âme bana batikali baza bana na biso bana société lobby to koyo ka pe mo na Rafine na Belgique kuna apesi candidature na ye akomi bourgmestre kombo weza apasi na oloba pona nga aya komi pesori bourgmestre donc azam mwana biso parce que maman na yazaki mayele cela veut dire que bango pe baza bana ya mayele à part batapage nae à part kofinga nae mais c'était une femme très intelligente parce que en sa banalise il y a bien voilà banalise moko fondé très bien fondé en français et l'accès loko est vrai parce que koya koloba awa la dana la banalise fondé yango nde za banalise ya solo biso nde na lingala to kanisa loko eza fondé eza loko mabete on eza lingala na français ce qui eza fondé donc eza loko yo ya malamu alors sort ya bana eza ke bana oya muke papa na a déclaré kai déjà ba pesi na facilité nyon surtout et pas ya papa na mi balé wana batikali ba papa na bango baza na Congo alors oya ya liboso balobi parité papa na pas journaliste oya mi balé papa na za moi mutu ya moi mbongo papa wana mi balé alobi azo ya yemoko na Belgique pona yaka azo ya ko déclarer mwana nae akozwa mwana nae mais ba osala ba démarche administrative tam so ba osala ba test ADN voilà et puis oyo mi balé wana ya liboso na mi balé batikali epa ya mutu oyo nani comme nani
Oyo Rafil Toumba koma qui na dossier na ye. Donc à moi na mobile, cela veut dire Aza Blaise. Donc Blaise pour le moment il y a mutu Aza na bana. Donc mais bazo sala ba administration ba famille bazali. Rafil Toumba azalaki na famille na ye proche penza donc oyo balobi penza macha momeno. Donc makila na ye penza donc bazalaki. Mais bilo mo boyebile to yaka na poto ngai moko pe nazali awa naza bongo. Na Danemark na Kenya na Bwaka naza na ndeko te naza na ndeko te bon na mibwakela ka pe mama nanga zaka déjà kufa parce que kufa ka déjà nazaki mwana muke pas mwana muke mais j'ai nazaki na université na première année alors papa nanga na boka ka ezali na bomoi donc azaki pa kufa te na loba papa nanga za mais nazaki na ndeko kuna te et puis na yebaka pe mutu te tina olongwa na mboka na biso na okende kobwaka na Danemark na yebaki mutu te donc pour na okende nanga dans les vides voilà so ezaki na Belgique j'ai la famille là-bas j'ai mes nièces au pena to koli na bango ndako moko to kaboli na bango mbetu moko mais kuna nazaki na ndeko te donc soki pe yebu eyaki eyelenga pe kuna ke oliwa bana nanga nazaki mike en tout cas balinga pe batuka balinga bakundanga ba congolais baza kuna sikoyo baza toza mingi te organisation penza ya kokunda ezalaka bien mbongo matanga penza basala kango bakundela kango penza muto akufi oyo etikalaka nde nasuka bakopesa bapesi bana omoni bien ndambo pe babomba kapona Pierre Tombal en tout cas kuna yango na sabino na yaki na mona ki yango kuna organisation moko ya bien yango to yela ki pe bino organisation na ki bo pesa mbongo wana ya matanga bakotisa yango na makambu ya matanga bande kwa Rafil Toumba baye batomboki parce que mais ce qu'on bino bato bobenga ka beaucoup de gens qui montent bande konangai bazaka mayele te akofanda kaka boye azana sentiment déjà à la danoise donc tout ce que la danoise alubana munoko na ye pona ye za la vérité akoya obeta ba bordure boko boye kapona zo komisa yo yo la danoise yo leki bango la danoise yo boye ndenge ka yo lobi nzoka nde nazo lobala msu makambo tengama yango na senga kabino zala na patience yo kangata 2 fois 3 fois avant ya kozwa décision ya kozwa même commentaire bon sokutu ayokinga te atali kaka titre ngana ko bamba titre moko boy pour na attirer bato eza normal na koso no te kambila na ngai na ozombila na ngana ko pakola ngo mafuta na pakoli yango na pamusi yango na chembila na ngafombila na ngenga bobo ya kosomba mbila mais lero kozwa mbila ofungoli na kati boy eza na ngombila kitoko te eza mbila bayombe ekanga makabatu na munoko eza mbila ya bandundu te ya pelzet te ozo comprendre ba mso même mafuta mbila bachaka ngongola na kati epebi ekomi sous rouge nga mama na ngai elle fut un grand commerçante na pelzet tant bandoko zo ba kota ye bandoko pesa zu ba kota ya ba 20 filles apesi na liolo apesi na masina donc apesi pe na njil ezaki ba client ne bazaki kuna ba oteka na ba détail vous comprendre ye mo pas na magasin na wenza masina andeko abandeko azoi mwana musala ateka pe na détail biso to koli na mbongo ya pelzet yango de fouté biso ba classe bien makamyo soit bien donc paix à son âme maman a été une femme forte eh wana papa biso zo tepa na yena no na deuxième bureau na muyombe wana voilà la vie. Ok, donc koya kaka kosala banaliza buzo bate ngana yela kibino makambo bien parce que biso to solo la kana ba chef coutumier to solo la kana mikolo to yepo to koli to solanda ba mama to bazo kende na ba matanga to bazo sabo ba muso basala ngote ba koli soki na aisance ba soki bazaka batko ya mbongo bango ka ba voiture so ba tika bango na ba classe oso comprendre ba yebi eloko te tozobi sabino ke mbongo matanga bakundela kango ebemba matanga ba bomba kambongo matanga te obombi yango bozeli bakundi mutu bopesa bana te bolongola makambo na mutu na bino soki bokeisi ka matanga bomona ke bachaka kaye kaka wana mowe azana nkuna na kati ya morgue bache kaye wana batu bazoe kotia ok bazoe kotia ba cotisation
mbongo wana ne bakokangila ngongo babandi basali budget basali lokwa nde basaka avis wana bachaka visi wana o bachaka ndeni bakosomba libulu autant cercueil autant bilamba kolata boye na boye nyoso tout epesi combien 6000 euros botali na caisse toza na combien toza déjà non 6000 ekoki te bon tosomba na biloko eza priorité tosobi boye papa OK oye tikali ba masanga ba nini ba kolue salle tozela na ba sobi na priorité pan après ba kei ba sali suko makaba ba salle aliti ekoki oye kotika bino boye bolingi ke boye kozwa autorité bana wana ba koli na Liège ba koli kuna bolingi kozwa autorité ba pesa bino koro boyebite mutu oyo lia na yete makila na yote bandeko mutu soka kufi azonga na famille ezala mobali no lelo soka kufi bobalana azonga na famille na ye yo pe soko kufi lelo ba ozongi so na famille yo mwasi famille no ndeko décider mobali afanda ka nyeboy ba on dit que OK moi na biso boy zong sela biso corps na biso na Congo obie sala boy obie bokunde ka kuna ali bakosa la négociation ko tunde na bana ba famille ya mama botala ka biso toza na poto botika mama bakunde mais siko bino bolingi coutume na bino te coutume oya ko cotiser mbongo bokanga binango mais coutume ko salela siko mbongo wana bolingi te bokangi mbongo ba mande kunanga. Heureusement bata France kutu bazoki ata ide ba ekopesa ngona suka ba luelango salwana balali kuna basobi ba secret heureusement sinon te bango pe balinge bakinela bango mbongo siko yozwi ba mbongo ya bato bakinele mbongo wana emsu batu nyoso oyebi bango te okozongisa mbongo wana ndenge nini soko za na mbongo ya matanga ya Rafine famille ba boyi ba solo na assistance sociale ba lingi ata mwana moko te ba fungolele compte na mbongo matanga ba monda bana wana te ba lobi ba boyi batu ba kongoli mbongo ba fingi Rafine Tumba ba lingi te ba boyi NON social belge sa yebiango ke bana na ba kozwa ka mbongo moko libanda te oyo guti na communauté congolaise siko mbongo wana tongo tika nango mbongo oya baluba bazolobela ya yo sana ngoni kende kotika kona kwa rouge mutu nyoso akotizaki mbongo ya Rafine Tumba eko moni baboyi zwana oyo yebi ba nteta minene oyo koko zongisa mbongo abatu oyo kotikala ata elikuta kolia te kamata yango kende kochongo na kwa rouge kende pena na Croix Rouge opesi mbongo wana ba signer ba papier Croix Rouge kende ko aider batu mususu ou bien kende na obenga orphelinat na Congo ba orphelinat eze belé na Congo wana opesi mbongo wana orphelinat okaboni ngata ba orphelinat mi 4 5 opesi ata mo 500 nini kende mais soki omutu nyoso aliaki mbongo wana eke opesi yango te yaya ngana moni nzamba lakisinga yaya batu ebele ba obela ba mbasu makolo ko beba no yebisa bino vérité ngana na likamu na mutu te mais nazo ko sauver ne nazo ko pesa idée okopesa mutu idée boy akomona ngoka mabe famille boy nazo ko supplier bino bo pesa mbongo na famille bakunda ndeko na biso malamu babandi ko finga ngai babandi komona soki ndeni oyo zakisakane oyo ndumba makoboy oyo botola mibali ya bato oyo bandeko est-ce que ça a un rapport so na botola mibali po na za kitoko moi so bakimaki po za chanana babandi ko bimisa makambo isa na sens te sikoyo lelo famille lobby bandeko na mandoke na suka oko suka wapi donc bana mibale oyo ya nani pour le moment bazali pa ya Blaise ba lobby social lobby bazala nanu kuna ti ba famille bazolandela bazokende na bango pe na famille ba weekend papa Blaise bomba bana wana malamu tika komatisa bango toyebi ke yo oza mutu matalana kotia bana wana na réseaux sociaux te kotia bango na réseaux sociaux te na ba TikTok wana ndemo matisa bango te oso comprendre ko matisa bango te
tika bakokisa 18 ans likolo bayeba ye pekisa bango ba matate parce que il y aura des questions bêtes bantu banda kotuna bana yozana tina mode réseaux sociaux biso to yabo il faut que ba nerf solide ceux qui bana na baza ba nerf solide bandi ko matana ba TikTok ba banda ko kobela bango makama mabe batuna bana fali ba mataka lisuna ba TikTok te ba izwaki oya bango oye komisaki bango ba nerf ekomi faible eza malamu te faut bana bazala soit baye ko sala makam na bango mususu azolobela makam na eleti ba jouer nde bana mindele bakotaka sorry bana musope bakota ba gana e bani basala mabalobela mama ba classe bani mais oh makam itali makam mama na bango ya ba ndenge ba matela ki wana non il faut pas autoriser ça. Il doit faire d'autres choses. Dans les réseaux sociaux, makambise belé pe ya bana même YouTube a bana ba kids cesale. To lekani, to komi ko kena na shit. To yoka mwa muke kaka, ndenge nini ndeko wana alobaki. To zwa kaka mwa muke, ba ndeko botala ka muke kaka pa ya ndeko mwasi oyo balekaki kuna boyo ka famille ndenge balobeli makamba mbongo wana boyo kango na kozongo na yebite sope na zongo esika malamu mais to yo kaka à partir à ami la biso yé boyoka basoli na basistance sociale au bazo qui fait makambwana OK parce que mettre d'accord bana batika la kune pas place bazali bozoyoka bana batika la place bazali. Oui, ami, balé papa, bangoya ont réclamé, basta on les appelle la procédure, hein, on doit être abouté, hein. Donc, si papa bango, oui, ami, balé papa na ya en tout cas zo tenir, aya kozwaye, a kolekapé na procédure. Si, parce que on souka zué pas ta reconnaître kaye. Yawa zué na bo pétenyoto. Oya souka bazuye parce que papa na ye a reconnaître kaye. Toleka. Tout le monde qui fait comme côté, alinga la procédure. Si tu fais famille, tu dis ma bonne joie. Parce que reconnaître la biso, c'est qu'on biso quelque chose à famille. Reconnaître la biso. L'assistance sociale. Donc là, tu ne peux pas la bazali, ton nom fait ça, on fait mbongo. Pour qui fait ban. Tonton la biso, on fait ça mbongo, on fait kuna. Tonton la nanga. Oui. Moi, non, à l'iboso. Social, pas on fait ça mbongo. Bango pe bazo pe sambo place bazali. Tonton wana pe ana vina ye, amu to famille te. Tonton wana pe azana vina ye za Blaise, aza muto famille te. Donc eza kaka oyo ndeko mwasi akomaki parce que le quoi ça déclarer que famille eza te ba belge ba yeba na bango ke eza ndenge to yela kaka ka prononcer ngunda basi ba comprendre na bango ngo. Donc ce qui famille no ye et koloba ke eza famille ba belge bazal quoi ba noko na biso ba boya kate. Donc atok o déclarer ki bango te mais ba ko boya te ba so ba famille ba ye o famille biologique ye ba ndimaka toujours. Donc voilà. Vraiment. Mais bandeli peut-être à Zobomba, un moment, on bandit la petite naïe. Maman, tu comprends maintenant? Non, je comprends, maman. Donc, on récupère un moment, on va faire la toute la faute à Bana, on a dit donc, on a Bana, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Famille Tozali. Comment il va bien là qui a n'a pas tout été, elle va fouler, elle va n'a pas que toi tu foundi de qu'on a dit au biso. Un frère à mon tout s'il vous plaît. Donc, message. Donc, à elle écoute, il y a aux réseaux sociaux, au nan. Bino batu botiaki bambongo na bino soki botiaki yango mama moko lobi azoleka oh botu koloba boye nga na tiaki mbongo na nga pona bakunda rafine nzoka ne mbongo na biso ekotaki nango te boye mama nga badi koya komilela lela kuna balobi te mbongo na bino ekotaki te donc il y a des mamans batie otie mbongo na yo mutoki na yo mais ozoyeba place ezokende te yango ozomona bato ebele manini maboko ezokawukaka bino ntango opesa mbongo na yo yambala oyo soki likambo ekwe na communauté to souhaiter yango te on ne veut pas to lingi longue vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir nos petits arrières enfants, nous allons marcher avec 3 pieds. Donc comme bakoko mais soki likambo ekwe bande bonanga botia lisusu epa ya youtubers moko te youtuber moko te bosenga famille PayPal na bango bosenga famille compte bancaire numéro de téléphone bopesa mbongo na famille bapesa mbongo na famille
Même awa na ngilo ngana yesa ki bino. Maman wa Kongola mbongo na quartier na biso. Ah mais makango na ndaku na ete. Ezalaka place ebembezali wana na famille wana kaye ezaka wana. Bozo tchaka mbongo soko ke kutu ofungoli liste wana ozo tcha mbongo. Okuta tala ba mbongo de abatu batie. Abi akene na ngote na suka ya pokwa aka akonte a lelo pesi 900 800 apesi de la famille. Baleki deuxième jour. Mais yo ozo permettre que mbongo ne fande na ndaku na yo ozo permettre mbongo na ezaka mi pepa ma beba mbongo matanga parce que mo wei paza wana kana na epa na yo et puis ozu mbongo bato ke matanga te osale no côté bande konanga mbongo ya bato bolanda to ke na biso na suka comme la Magali ba pesa ki Magali mbongo ba récupérer ba mbongo na bango. Toza na besoin mbongo wana te toana poto bana bana tina mbongo wana te po bikonyo tota bazolia bazolata Magali te mutu ba na mbongo a cotisation congolais te donc ba mama bino ba go pesa cotisation pa Magali wa lingi adengi Magali a récupérer mbongo na ye pepe bobo ibo kabeli na no Magali etali bino etali biso te bana na biso bazozela mbongo wana te. Oui. Bana mo besoin te. Boyoki? Mama Kaisa oyoki? Nazoka mama, nazoka. Tangu bapesa ki mbongo bazo yanto zo pesa bino conseil ba congolais. Butala ka batu nini nzamba sala epakola mipona bino. To pesa bino conseil. Nande ko to pesa conseil pesa mbongo ya wana na famille. Siko lelo le kwa famille eboyi. Bana pe bazo mbongo wana te. Tamu so meka kotunda papa ya bébé. Papa bébé azali azanga na Belgique. Tamu so ya ozwana ye. Mais na bana wana mibala mikolo wana. Oyo famille déjà l'état pesi bango accès. Pe ba yebisi l'état ki mbongo wana bana na ba ozwango te. Donc batoti alika na bébé. Bébé wana nde tamu so papa na ele kwa yemoko ko décider. Ah, ndeko oyo nyonso yebi koza na mbongo ozwaki mbongo batu ya Rafin Tumba nanu opesaki na famille to banda kozela boyoka na bosala groupe pona bokende kotia na banque yaya benga papa ya mwana bébé soit mwana bébé papa na ya konjima bopesiye ou bien soit bozwi mbongo wana bozongisi pa batu oyo kotika la bopesa ngo ba femme veuve na Congo bazali ba orphelin oyo ya Congo bazali parce que bango pe baza ba orphelin sur le quoi ma famille ba boy bo pesa ngo ba orphelin mususu mais kolia même pas un cas ya mbongo wana oya kolia yango ya okozwa kasonda oko ba ndala danoise lobaki yango batu ba komi makolo batashi pona mbongo wana banzamba la kisi batu makolo baby bango batu balia ki mbongo wana baoleka botala batu basimba ki mbongo makolo komi batashi bande ko to sambela nzambe makasi komi koti sakana ba famille ya batu te surtout baluba bosakana kana baluba te bande ko nanga baza batu moko pasi kamonda mbobo yoki koki eza video ya batu oya lingi ko landango bokei kuna ina original olandiango penza tine bandeli alobake belé mais ezali video ya bato ko zonyo sote nazwi kaka mukie pona bo comprendre niveau ni nekomi mama ko welela ko kendo osimba cotisation matanga te keba komi mona pomba te c'est là non na mona yoka place mo lo bay pelika mobo très capital bozela zoka bien voilà donc dans vos ba live ba mama obazo mata po abaloba ole ba ko loba ba live na yo bagali moyibi bazo courage ba kende kule pa Magali ba c'est Magali zongi te to ba mbona to pa bande ko afini ba lobi bazana tina ya mbongo wana oyoki mama nazoyoka mama ya ko kutana na bana wana wapi pona ke ofungole na bango compte ndenga to belela asita ko talo wapi akoyamba ye soka famille parce que yebi tonton na biso wana kuna donc makamyo te ko le pas tonton na biso donc beaucoup côté la Magali mbongo na bino pour récupérer on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de cet argent les enfants non plus ils ont pas besoin de ça boyoki famille et boy voilà message na ngana pesa maman Raissa ça on a ça mais quand on compte les balais quand on tuna c'est un petit côté parce que on m'a 10 000 20 000 ngana
tozo matisanga na live na ote. Ali. Donc c'est la cotisation à bino, toi on a besoin de. Voilà ma caméra na yebso mama Raissa, merci mingi. Vraiment. Au bébé ça no air noté pour ça ba échange de paroles na Magali. Et vous rapportez le comment voter. Oui message des amis. Fait ça bango ka message ba qui ont réclamé bango la maman cotisation va récupérer. La famille a besoin de la cotisation à Magali. Bana ana pe la pa okuta na bango exact ya bona na bango tamu pour mon côté. Voilà. On a pour les bango compte attendez. Il y a un nani pas pour les bango compte. Vraiment, yonga pena zo tuna Baboyo bandeko na ngai. Voilà maman message ça na wa au passé ya moi. Mama tu na lingina lo babo message ni ya suka subo ko za na ngo na ye. Ne quel endroit? Hein? Donc, à un moment, il faut arrêter. Donc, les Congolais, allez réclamer votre argent chez Magali. Ah, donc, c'est la cotisation à Bino. Toi, on a besoin de. Voilà, ma caméra, maman Raissa, merci Mingi. Vraiment. Au bébé, ça nous air noté pour ça, échange de paroles dans Magali. Et vous rapportez le comment voter. Oui, message des amis. Ah, je peux tomber au bien là-bas. Fait ça, bango ka message, bah qui ont réclamé bango la maman cotisation va récupérer. La famille a besoin de la cotisation à Magali. Bah na ana pe, la pa okuta na bango exact ya bona na bango tamu pour mon côté. On a pour les bango compte attendez. Il y a un nani pas pour les bango compte. Vraiment, yonga pena zo tuna réfléchissons un peu. Voilà maman message ça qui na wa au passé ya moi. Mama tu na lingina lo babo message ni ya suka subo ko za na ngo na ye. Nenga zo finga ka seke ya rafine, nenga zo finga ka na kamera ka leki. Na lo bien. Maman Raissa. Oui maman. Évitez bien. Mon temps on a foutu la pomme funèbre ça pour une association. Aujourd'hui nanga. Oui. Si c'était pas association, et les gars écoutez plutôt qu'à bas 7000 ba 8000 ne ba funda ba signon sur la photo aujourd'hui. Si. Et ça, pour l'association, on va s'en prier. Mais la logique est que mon temps, on va fonder la bâtiment sur la photo. Vous l'avez dit? Oui. C'est ça, en fait. En fait, il y a certain on a la chance. Il y a ça, on dit certain. Il y a ça, on dit oh, ça y est, on va certain dans un mois ou dans 2 mois. Aïe, yes. Bandeko boyoka. Ne babani ko lakela suko ye. Bolanda, bolimbisi bandeko na komolia déjà mon banc et réseau kende. Bolanda boke de nyonso nde bazo lakela yi. Mutazaki mo. Aka yebi so ka ma certain dans 3 mois. Aïe, il faut faire très attention. Abomba so e banda ba Congolais ba otena mo wana te. Abomba po ya wana nde akomi kundela. Ya wana nde ka obi sombe la cercueil na yi. Abomba mo wana bien, o sala te enterrement na yi. Abomba mo ya wana ko kunda yi. Point par message na suka yango wana. Batata ba mama bandeko to comme na suka émission na biso bandeko na boye monsieur. Dans un mois retard, on a bien mêlé là. On va dire que ça la terre. Voilà. Donc pour ceux qui vont pour l'émission na biso, bino mo boyoki na fina zaki moi si à kasa famille na baza kasa, il faut que yeba place nous oké ko tia moto. Biso nga za le kambote na fini mototeur. To pese ka conseil ndenge message uti ko leka nga za na policier de la presse na yoki yango na lobi non pourquoi pas to ya nango batu boyoka bino batu pese bambo na bino bato bo mataki kuna bolobi ke mbongo ne ke ni pa ya bana eza pe bino bato bo mataka bino pe mutu bo pese décision ba musuku ba mataki wana ba olo bambongo ke pa bana o tale pe bo achaki eloko te ezala mbala suka bandeko na communauté mbongo matanga bakundela ngo na mowe soki bakundie o etikala nde ba héritier ba yaka na sima bakangaka non biloko te ba héritier même le testament ekotaka en vigueur après l'enterrement ya mowe tant on a bakundi mowe te ba testament ezaka en vigueur te bolibo ya ko changer loi boya ko fala ba kansonda
etali bino abona tanda sali na suki wana mpona lelo bye bye bisous bandeko na wana tikali ka na 10 minutes bye.